Coucou, na bande ko nyonso bozolanda vidéo oyo komonanga ministre de la vérité. Lelo na conseil lelo na lingi na encourager quelqu'un quelque part. Na lingi na encourager o koyebisa oke difficulté ou bien situation ozo lekana nango na moment oyo ekotikala wana vino mobimba te. Nayebi ke parfois ozoloba ke situation oyo banda na bandi na kati nango ezosila te. Nga bozota la vidéo na ngai nazaki paralysé pendant 2 ans, nalekanaki sur dépression, nalekanaki sur ba situation très difficile dans ma vie. Oh nga moko même na banda ko ndima te ke un jour nakoka otelema liboso na bino nazoseka. Un jour elongi nanga kokaya kozonga normal. Mais lelo naza liboso na bino nazosala vidéo, nazosala ba émission, naza ko encourager bino, nazopesa bino ba conseil lelo. Non pas parce que naza parfaite koleka bino, non pas parce que vie nanga eza meilleure koleka bino, mais à travers ba difficulté na ngai, à travers ba souffrance na ngai, à travers ba kolela na ngai epesi nga courage na pesa ka bino ba conseil. Ndeko nanga situation ozo lekana nango eza nango kaka temporaire. Ndeko nanga ko se décourager te po bazo sunga yo te. Ndeko nanga ko se décourager te po bazo aider yo te. Ndeko nanga ko se décourager te parce que ozoloba bato bakipaka ote na famille bamonaka ozangi valeur. Problème ezate. Nzambe amonaka oke oza na valeur. Nzambe amonaka importance na yo. Soko zalaki importante mais nzambe akelaki yo te. Mais nzambe akeli yo. Situation ozo lekana nango ezali école oyo eza kotaye yo pona oyo ezoya liboso na yo. Persévérer na kati ya situation nini ozolekana nango. Ata bato bamoni oza important te mais ngai namoni oza important. Nzambe amoni oza important. Ezali très important na ba moment difficile koluka koyeba eloko nini nzambe azolinga atalisa ngai, eloko nini nzambe alingi alobela ngai. Kotala kango te ke ozwi situation ozotala ngo na négativité, ozotala ngo neti soki ndenge nini. Non ndeko na ngai. Naza ko encourager lelo situation nyonso ozolekana nango. Yeba ke liboso situation wana oza ko gagner. Liboso situation wana okoseka. Lelo nga nakoma koseka. So nazotala ba photo na ngai ndenge nakondaki na silaki nzoto. So nazotala ba photo na ngai ndenge longi na ngai ezalaki ya kotengama totalement. Natali lelo na lobi nzambe oyo aza nzambe malamu. Nzambe oyo aza nzambe moko gu. Donc conseil ya lelo ezali na situation nyonso ozolekana nango yeba ke liboso nango elonga ezali. Ko se décourager te, prendre force. Soki nga o nazali liboso no nasalaki 2 ans elongi paralysé, nazalaki na kati ya dépression, nazangaki place ya kovanda, nazalaki désespéré, mais lelo na telemi liboso na yo elakisi ke nzambe aza na bomoi. Tokutana à la prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye.